Balandia Congo Live Télévision, Mbote, Bisika Bozwami partout dans le monde entier à travers Congo Live Télévision, Toberno Matali, politique à Mboka Namso Congo, le président Tokosola sur la question d'actualité, Namona Mboka, président Gilles, Ozali Moko, Nakatia IDPS, coordonnateur et le Parlement debout, Naï président Tokosola sur la question d'actualité, Zali Kota Mboka Namso Congo, arrestation Mona Mboka Vital Kamere, ordonnance au chef de l'État Outiko signé. Qui n'a il fallait président Aïe de Pesmon Mboka Jean-Marc Abound a quelque se présenté pendant la 4e ri na makambo etali mosolo mbongo atongi kuna na ndako Kingabwa na yango to kutani na président Gilles Poto 5 septembre makanisi na ba question mbote président Gilles mbote mama journaliste ya Congo Live pona lingaka mingi boni santé kitoko. Oui, président Gilles Touchko qui a été chef de l'État, fait son Antoine Tshisekedi, a signé 3 ordonnances. Au Kolobani ni Nalikambo Oyo, Molamboka président Félix Aouchkosa. Ok, merci beaucoup. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Mwana Mayele. Yé Mikolo Azana Bik Rouge na Maboko. Toyoki a sali ordonnance au Babengi CPVS. CPVS ezali coordonnateur national du Conseil présidentiel de veille stratégique, c'est-à-dire conseiller spécial du président de la RDC. Sa mission est de suivre l'engagement du président de la République dans le programme du gouvernement. Papa François Tshishimbi Mwamba. Merci beaucoup, place Azali. Azu poste ya munene. C'est-à-dire yende mutu azo coordonné caméra les sous-soutés, caméra qui est de Bikauka. Oui, président J, Tokyo Biete, Yenda ko coordonné, ko sala intérim, Molamboka sénateur François Mwamba. Kasi likambo itali Molamboka Vital Kamere, Mokola lobby déjà, bauti ko rejeté deuxième liberté provisoire au basengaki, ba avocat na epeza basengaki bazuzi ba pesa liberté provisoire, bazuzi ba boy babi atika nanu na makala. Poto yoki likambo ya mosolo ya Molamboka Vital Kamere koti molonga nina ya mida neve nae Masaro balbi mama sifa paza na kati mingi ba koloba pe mama Marti paza likambo ya mbongo wana habité président Gilles mekano ko limbola ba imboka o ba kolanda. OK, merci beaucoup. Tozo kende malembe fo ba balanda malembe. Awa na kati ya ordonnance toyoka kinano abimisi mama Sulima Tuluka. Mama Sulima Tuluka azali coordonnateur adjointe dans le même service. Abimisi sous Acted wana babengi yango Agence congolaise de la transition écologique et de développement durable. Et en a 3 personnes. Toyoki Malanda Diatuka, Toyoki Marie Pascaline na Minengu Mayuku Jean de Dieu adjoint. Merci beaucoup. Maman Toyoki Otuninga Mutuna pe makasi à propos ya Vital Kamere. À propos de Vital Kamere, Toloba Kiangwawa, Mukili Mobimba Balandanga na bimi prophète de la nation. Bazo benganga poto Mobimba. Soko tuni maman Marie-Claire Chango. Akoyebiso prophète de la nation a se Lobaki. Na Lobaki Kamere muyibi ya 15 millions. Bachetembe. Na lobi Kamere muyibi ya 15 millions. Félix Tshisekedi akena poto lobi ezali muyibi te za rétro commission. Ba penatiki. Awa lisusu Kamere ayibi mbongo oye fallait to futata ba prime ya ba militaire. Mbongo fallait to futata ba prime ya bato bazo souffrir na aéroport. Eza ba mbongo fallait to pesa ta prime na ba onatra. Nyonso wana monsieur Wakaninginingi King. Ko yebisanga kombo Kamere te. Wakaninginingi King alias Kamere. Na baluba bazo benga Wakajingi Kamere. Na yango tolobi boye. Bande konangai monsieur Kamere il est très dangereux. C'est un serpent venimeux.
Alors il fallait akota na makala pour batu ba mona grandeur ya état de droit. Lelo akoti makala 6e jour. Na sepeli parce que maman Mida amemela qui est congélateur. Congélateur wana amemele na deux ventilateurs azwaka mopepe. Balobi congélateur ezaki tout plein na ba whisky. Azomela par jour azomela 6 bouteilles ya whisky. Voilà là. Soka la moki a se retrouver azaka na kati ya kasho. Merci beaucoup. Kasi abanda kuna affaire kamera okimili motuna nanga penza babi mama sifa na kati mama sipa na kati na mbongo mosolo wana oyo mwana mboka kamera liaki. Merci beaucoup tolobi mbongo ya kamera ezo pa ka kamera yemoko. Pourquoi? Maman Marthe Kasalo. Est-ce qu'elle sala la présidence? Asaka na présidence. Maman Marthe Kasalo. Est-ce que asalaka azata na société civile asalaka kuna te aza député te mais aza mama ya mokonzi soki yo kamera peut-être olobi oyibi mbongo na yo 50 millions olobi te nakende kopesa mama ya mokonzi moi $5,000 ok kuna mama mokonzi 5,000 yango yo omela bière est-ce que basignaki na contrat to signaki contrat te. Il faut akolakisa soki alobi ke maman Marthe azali akolakisa ba preuve so ba preuve ezali justice est indépendant tozana likambo akoloba te mais maman Sifa depuis kala muyibi munene maman Sifa depuis kala alia mbongo ya gouvernement depuis kala toyoki mbongo utaka na foner mbongo ya foner eza mbongo maman Sifa zwaka na mwana oyo Kabila soki Sifa wana bazwaka. Marché à liberté, maman Sifa, marché ya ba Congolais, grand marché wana. Yango maman Fatouma linga kolongwa te. Yango maman Fatouma wana kolongwa te, yango nazo mettre en garde kolongwa. Dans quelques heures maman Fatouma ozolongwa. Ozolongwa, il faut tika place. Pourquoi? Parce que awa Fati Beton abandi musala, Bik Rouge bandi musala. Oyebi na ta période à Mobutu alobaki nini? Mobutu avant ekenda lobi après moi ça sera le déluge. Kabila oya machombe aye. Alobi je ne parviens pas à réussir le changement de l'homme congolais. C'est-à-dire à koki bisote azoko ko changer bisote 18 ans. Akoki ko changer bisote et puis akotela ko changer bisote po ye aye azo benga mwasi na ye Olive bisoto yebise papa kombo na ye Olive ye azo benga ye kaka Olive eza normalité tala siko ba président o bino bozo soutenir musée aye awa alobi la guerre sera longue et populaire mais guerre komiaki individuel na kati ndako na ye moko tolamuki na tongo bana wo musée tala mutu munene lali na mesa bana wo musée. Pour nini babomaki ye pour lokoso elekaki akomi jamatifer atekaka jama azui ferme présidentielle ancele o ezana ba nyama bangombe banini atiena marbre atiena simawana chaque tongo azoboma dendo munene tala mafuta azoli yango ameli masanga na 4 verres verre à chichampa verre à gen verre ya lotoko verre ya lungwila. À votre soif, nyonso 4 koko. Era ko silisa. Ye wana na kiloto moko lokola ya muto abanda ko beta bakanja. Longange. Akozo tokeli bombashi. Akokoma na o commandement. So akomi na o commandement abandi ko suba wana cortège c'est comme na aéroport ya azo suba kaka. Vous comprenez maman yango mona bana Congo er batali jo ko mona muzefula masuba. Oui, président Gilles, tout BTP au ba interpellé qui ndeko propre, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Christian, au penza ya Sara Moussa côté Kamitu Kababi et y est passé qui moi j'ai na Vital Kamere. Christian déjà ba yoka ki kuna na parquet matete babi aloba ki bien te sokite akokende makala. Te maman nazo yebisa yo Christian Tshisekedi mwana mayele. Ya teka kamituka. Azana maison ya teka kamituka. Ngai naza jijite mais nazo témoigner azana ateka kaba mituka ya kitoko amoni jour moko wakaningi king
aye na bana basi mibale alobi tekela bango bakar mais okotekela bango na prix on azo pesa yo soki eza $100,000 yo tia $200,000 bakopesa mbongo ti wakaninginingi muyibi munene tina bana basi ya mike mike ozoyiba bango mbongo siko bana wana baye mutuko eza combien $100,000 allez Christian Tshisekedi alobi te mutuko eza $200,000 alors balongoli ba intérêt wana oya likolo wana 200 bapesi wakaninginingi na Christian c'est ça quoi Christian asalaka na présidence c'est Christian asalaka aza député te Christian soki o wakaninginingi apesi mbongo si ba preuve ala ki sa ba preuve soki ba preuve ezali ke azwaki mbongo na poche ya l'état bakokanga Christian mais lokola eza mbongo ya commission na ye oyo wakaninginingi asalaka bakokanga Christian te Christian aza na raison abon likamba mwana mboka Jean-Marc Kabundi lelo na tongo tomoni bafundi mwana mboka Jean-Marc Kabundi babi ako tonga ndako moko kuna na Kingabwa ezui mosolo bongo ebele penza esengenaki na epe a se présenter na parquet ya 4e rue babi mwana mboka Jean-Marc Kabundi azui mosolo wana wapi ya kotonga ndako babi ba chinois ne ba kotonga ndako wana. Merci beaucoup maman. Ero tanga kombo ya Jean-Marc Kabundi na yoka akolela 3600 giga. Wa salaka na ngonga alongola kabiso soni. Jean-Marc Kabundi yaki na 3 missions na parti. Yoka mission liboso a redynamiser parti. Deuxième mission, amener le parti au pouvoir. Troisième mission, conservation du pouvoir. Momemima ki abomi mwana. Est-ce que vous avez tamawate babomi mwana après avoir koboma mwana bazui Tibala ozo mona Tibala sa tongeli sumoko porque bino boyebi bien te Tibala misu nyonso ezana ba poussière aza lisu moko yango mona lata kaka maneti siko Tibala sa tonge aye na permanence aye na 2 jeep ya mura o baye ko récupérer ndako 10e rue eza ya ye na Jean-Marc Kabundi alongwe pa na ye aye alali likolo alongoli sapato alali 2 jours alobi oyo ezali patrimoine oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikaki pona le peuple d'abord je préfère de mourir que vivre à genoux babo melanga na kata ndako banyamulenge ba matiti likolo batalaka Jean-Marc avandinye Félix azaki na poto akiti mbangu aye soko yokaki histoire akutaki bakasongo na porte abeta bango ba gauche bon ale botika nzela olupango atata na bino ba militaire bazo ba gauche bakoya na banani parce que c'est un grand boxeur Félix Antoine Tshisekedi bazo ba hyperkit ale akoti aketi likolo Monica Kabundi alobi voici l'héros vivant oyo papa tikaki ayebisi est-ce que Kabundi okenda tana ndako te okende kolia ngana lala na remplacer yo Kabundi alobite yo uti mobembo kendo vanda atikali wana tozana ya histoire ya Kabundi na kati ya parti bazo bundisa ye trop pourquoi yoki makambo ya ndako sikoyo Kabundi alala libanda yako somba tanda ko mokote on est a grand boulangerie vous comprenez soka yibi mbongo na biso IDPS etali bino nini soka zwi mbongo na libenga ya IDPS biso tokabeli mbongo mboka oya yibi atongi. Merci beaucoup yaya mbongo mboka Kabundi azana palais du peuple na palais du peuple yako yiba ndenge nini parce que mokonzi na ezali mabunda sikoyo yako zwa mbongo wana wapi na palais du peuple zaka montant bien précis o batindaka sikoyo yako yiba yango wapi mama foto tolo baka busolo na IDPS yoka yike mbongo ebungi na permanence te mbongo na ya muke ba diaspora bazotinda ngai kutu Gilles bazotinda ba 100 200 na komi kolemba mikolo oyo kiteke jipezo ya hein kaka Kabundi oya za mukonzi munene ngai Gilles ye wana bazo koto mama kilemba lobi nazotinda mutuka kotoyo nani mulobele ya Fati Roger Luma lobi nazotinda mutuka koto mama Chilemba lobi nazotinda Marie Claire Shango mwasi kitoko nazotinda mutuka sikona kokoma na mituka kombia
nazo vanda na ndako a confirma soki na bandi ko bimisa poche ko mona ka basan donc le sang a transporté par président Gilles. Oui, président Gilles, tout le bilana nous. Président Gilles, tout le temps masolo o ya batone ba ko kufa kuna na présidence. La présidence c'est ko mona mingi kana ngambo ya IDPS. Tout mona ki papa na biso Ilunga o akufa ki pendaza ki conseiller Jacques Ilunga kufi to moni le batonya kufi lelo oyo monseigneur Gérard Mulumba pe akei mingi ba ko lobandeti babeza bongo revanche na ngambo ya FCC babitango Delphin Kaimbi akufa ki bango babaki ete ba ko venger mikano to le belano makambo ya ba décès ko salema kuna na présidence de la République. Merci beaucoup maman journaliste Erozo Tangilanga Gérard Mulumba na ko lela pamba po papa wana atangisi biso état de droit. Maître Mukendi atangisi biso état de droit. Batu nyonso wa minene bazo kende. Alors pasi makasi na motema. Meto yebi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomela lisusu tite akomela lisusu milikite. Mela gene. Kangela biso Koko Nyangi. Kangela biso Koko Nyangi, kangela biso Kabange Numbi. Koko Nyangi alobi alobaka, nous allons nous venger la société civile de la RDC qui avait tué Kaimbi. Maison civile de la RDC babomaki Kaimbi. Il faut la kisabiso ba preuve. Tozana ojo wana. Place Koko Nyangi azali abongama akosamba. Nazali so mukonzi. Nazana ojo wana tokopesa mukonzi. Atala Ojowana, ba PGR batala Ojowana. Alobaki, on va se venger. Société civile, il y a RDC, la maison civile, il y a chef de l'État. Qui représente la maison civile du chef de l'État? C'est pas Monseigneur Gérard Mulumba. Que son âme repose en paix. Lelo, Toyoki, deuxième audio, Otozanango, Kabange Numbi, place Azali, Bokangaye, Kasibobo Mayete, Boyanaye, vivant. Na pesi ordre presque Kabange Numbi azali bokangaye boyanaye devant chef de l'État parce que Kabange Numbi asali ojo ayebisi batu nyonso toza na preuve alobi ke à se souvenir na oje na oya alobaki ke nous allons venger toko venger maintenant la réalité s'oppose notre papa est mort papa na biso akufi Mukendi akufi oko se venger Koko Nyangi simba ba dossier na yo simba ojo na yo na maboko papa Kabange so simba justice est indépendant to sengi na justice bosala musala na bino lisu lukola lisu tokotika tenter parce que le temps est grave temps est commis makasi toyoki awa biso toza ba lobelier ya peuple congolais basinyalenga na butu et pas maman Koko. Basinyalenga et pas maman Koko na Kimbondo. Na orpheline. Na orpheline. Parce que moi maman Olive qui n'a pas pesa ba donc na. Ah, au moni nde bazo mikangisa bango na bango. Maman Olive auti kolobawa azo senga nga bilimbi se tobeta na bakute skute bozolo comme ko benga ngai corbiar. C'est alanda ngai. Bozo benga nga corbiar, bozolo bake o tozala na amour. Sikoyo amuru yo zotangisa biso pona nini otangisa ngo kanambe politi mwana Marceline te amuru yo zotangisa biso kanambe politi mwana Marceline aboma Shebeya otangisa ki amuru te aboma Arma Tungulu aboma Boteti aboma Rossi Chimanga abomi Kapangala abomi Sans Souci abomi Mundabi abomi Mama Olangi Oshu abomi Madilu abomi bakombata na kati ya IDPS abomi bato ya kamona nsapu abomi bato ebele abomi désespère ya Nations Unies Kabila lelo basisi bato nyonso na mukili opesaki ye conseil te mama bande kuna yo moko bazana nzobe ba maratre na yo bazo souffrir ata pondo ya 2000 francs nano tikila bangote siko zo pondo tena mutu amour omonde osambu ozozo ba tomate aminene oso pesi ba maratre na yo place yo okola tomate ya pamba quel amour okola kisabiso lelo okena Kimbondo bazo signaler biso ke bazoya butu koyiba bana bazoyiba ba bébé bana
bazo kende ko somba bana oyo ba fazer bazo yiba bana bakena bango na Kimbondo en complicité de Olive po bokenda koteka bango na poto. Sikoyo omoni coïncidence oba pesi biso rapport yo ke kuna Mama Corbière si outi ko lamba ngando oche mwamba opesi na ba comédien ba comédien balie ba melina soupe tala seconde bazokufa Mama Corbière yo siko bandi ko pesa Corbière yekende kutika bango na cimetière awa mama nazoyebisa yo oza mama mabe bongola motema l'heure est grave l'heure a sonné nzamba lobi il faut tout changer omoni lelo malade oyo pandémie yena mboka po batu ba changer vision parce que po batu ba comprendre que notre Dieu c'est un Dieu qui appelle l'existence à ce qui n'existe pas lelo pandémie oyo ye po ba bongisela biso tous les hôpitaux mama ye mo kozala propre ngali mezala bien propre ba créer na ba hôpitaux ebele yango tozoloba lisu likolo lisu yo Olive osali 18 ans osali loko moko te siko lelo okomi na bolingo ozoluka nini po 2023 ezali recensement oyo tozokende na transition sans Kabila 2023 ya caméra koloba 2023 caméra présidente. Merci beaucoup mama journaliste yo songi Amida sina koti na likambo Amida na lobaka ngo mettre prise na moni mama moko bazobenga ye mama Amida alekina na plateau 2023 moto abangisa muninga te accord to sinaki na Nairobi accord to sinaki na Nairobi ke mobile na yo yiba accord to sinyaki oyiba mbongo ya ba militaire accord to sinyaki batu balala nzala accord ni to sinyaki na yo osinyaki accord na Momo Sassou na Brazzaville alliance est-ce que respecte yango o signé accord na Jibem Piana Salvatore de la Patria l'homme qui a mis l'eau dans coco l'homme qui a sucré la banane le pontife seigneur de la terre oya monaka moite hier abimakaka 17h 18h si yango nazo s'adresser na mwana oya Daïda na mwana o bazo benga Soraya si baza bana Jibem Piana soko bozo boya papa bokozo papa mususu wapi biso na bana soko boy papa ozana Chibao sina yebisa kyo ozana Chibao siko yangwana ezolanda papa koti prison c'est ça Chibao landi nani PDG oyo nani Didi Kinwani le grand prêtre Didi Kinwani oyo kaka lisuba bwaka kaye akoma fiu azozanga na 100 francs sikoyo tozo continuer mwana kwei na piscine alimwa ti lelo Didi Kinwani atikali na pasi akosakana te sikoyo lelo tozoloba asinyaki na Kamere sikoyo révélation Kamere na prison oyo kite histoire a lobby divorce pour nini azolenga baya ko boto lembongo na yote mama merci beaucoup senga divorce ngai jile na lingaka yo Amida Shati to olanda nga mingo sepelaka na ngai senga mama divorce bana na yo d'ailleurs kutu Daïda zwa 9 millions de dollars na yo kende pa papa Soraya zwa 10 millions de dollars na yo kende pa papa bakabela kiyo yo salaka na yo na entreprise moko te osalaka na yo na présidence te bakabeli yo muto kolandela o azate. Comme nous sommes presque à la fin, il y a mission nous sommes au Kualelo, mais quand on fait l'analyse par rapport au Rochité Nango, par rapport il y a message au Molamboka Martin Fayoulou, à l'obagi penza Mikolo Leki, il y a lobby à Kolobete, à komona absence il y a leadership na sommet de l'État, à kosenga kona inanga na basengezi mbongo baliaka na élection baloba penza karande bo solo. Au bali na message ya Molamboka Martin Fayoulou. Merci beaucoup. Martin Fayoulou Majiji Lamuka Baluka Sutuka Ngoluma lelo yo wano kangami kuna ya zolo bakaza président de la République kangami na États-Unis mais azwa jet na ye qui est président aya azo senga président atindele jet pona nini ya za président yo Majiji oza président zwa jet na yo oya kosenga bisote ndeko na yo oza na en tribal ya kosakana te
ozana un tribal ndeko na yo atia maboko yaka to travailler olingi te frère na yo moko bosambelaka na ye na Philadelphie asengi yaka bo travailler olingi te siko olingi nini yo za muto IDPS te tolokoti yo soko wapi muto ayo na yo na IDPS za nani Moleka Albert Moleka camarade na yo Albert Moleka nde muto ayaki na yo to yambio na boboto SID est-ce que bana Congo ba yebi SID ozana parti politique malette ozana 5 bato ngai président Gilles na lekio na bato ngana zana délégation 1000 personnes na sima na ngai na lekio musika sikoyo olio vanda kimia oli ata fufu tala na kosengela ye président Fati tinda avion ezoyer o lukila ya ta poste moko chaye po il faut ba checker ye parce que ça na corona il faut checker pandémie eza na mkati na ye mais avant ya o pesa ye soko ko pesa ye ofida soko pesa ye onatra a travailler yango tozolo ba boye mama Nicolas na zolo bela na entreprise bakeba na onatra miyibi des voleurs bozo falsifier ba document na zo mettre bino en garde tozo ya na onatra mama katume soki katume na onatra keba tokokanga yo zo tonga banda kwa minene na RVA Gopas soit $50 mbongo ya Kimbuta national bazo futa $10 international $50 mbongo wana zo kende wapi il faut ba yebisa biso keba Kimbuta tokokanga yo ba pire petit na bino botie kuna bazui service moko privé batie kuna na aéroport ezali supermarché ya bainjete aéroport ezali terrain na bino o bozo la mbongo te eza aéroport international bokeba na bino tozo mettre bino en garde toyoki parking ya aéroport mutuka 10 minutes eza na $15 20 minutes $50 mbongo wana ezokende wapi balobi parking mbongo wana ezokende na maboko ya Zoé akimi Kishasa akimi tozoluka ye lelo na butu ba yebisinga ke azana Kalima na Kalima na Lubumbashi bana Lubumbashi bazobenga lisu likolo ya lisu je donc ngutu stokangiye to kwa cheminer yao ko etikali sikoyo na Manyema mais balobi na Kalima mboka moko ezakuna mboka moko ezakuna merci beaucoup tolobela nanu makambo ya Gopas yo Zoé tokoluka yo place nyonso zali yango to annoncer place nyonso komona Zoé kanga ye yaka na ye vivant récompense na yo zali kasi ko boma yete chef de l'état zozela ye na yango service de contrôle Gopas et comme privé et comme ya Matata Ponyo et comme ya Kimbuta et comme azana dossier Matata Ponyo azana dossier munene yoka na yebisa yo tokende malembe batterie nyonso municipal o ezali batterie nyonso badonga esilate mbongo ayiba lelo terre ya Bandalungu ekomi hôtel ya basheri bachel bazofutisa Gilbert Kankonde VPM yo landanga mingi na Bandalungwa na terrain municipal bourgmestre Bandalungwa azotoriser ba policier ba telemaka bazwaka 1000 francs batieli bazokota na yango football ya Congo ekotikala ekokende liboso te batieli bazolala na terrain nano silité batieli 1000 francs na lekaka 5 heures nazomona bango Gilbert Kankonde zwa ba décision yaka na 23h au frappé terrain ya nani puis au frappé bourgmestre ya Bandalungwa na yango tolobi boyi merci beaucoup tozo continuer parce que makambo ezebele ya koloba ya solo wana makambo ezebele OK nazo kende rapidité on atra ba yebisi biso ba agent baza non payé pourquoi Vicky kufa nango déjà maman moko azakuna ekofite batindi déjà ba tête ya sikaye ba taki déjà mbongo 70 mois impayé 70 mois impayé eza mama Vicky Katumwa mama Vicky Katumwa azozwa ba mbongo atongi 80 parcelles Vicky Katumwa ko sambwa okutana na Gilles Nanzela na yo 4e reko yamba yo OK merci beaucoup 4e reko yamba yo tozana monsieur Didier
Manzengu. Didier Manzengu aza ministre ya transport et communication. Azui bandeko nyonso a palu akotisi bango na esprit de vie. Esprit de vie eza na programme ya chef de l'État. Didier Manzau ayibi 5 bis. Manzengu ayibi 5 bis. Bis misatu ezo sala zela kikwit. Didier Manzangu azui ba chauffeur na ye. Ezo pesanga kanda na ko beta kamera oyo. Azui na yebisi oke azui ba chauffeur na ye. Azui ba sentinelle na ye. Azui bana misala na ye. Ba cuisinier na ba makangu na ye. Atie ba komi ba régulateur, ba zoka mbongo na compte régulateur ba konzi. Est-ce que c'est normal? Yango tolobi o mboka ndenge nini ozwa mwana musala akenda kozwa mbongo na compte régulateur chef mobimba. C'est-à-dire chef wana régulateur moko bafuta kaye 700 000 francs. C'est-à-dire bana misala wana bazofutama 700 000 francs. Manzengu ozolongwa chef de l'État ba conseiller nyonso bikiro sala musala parce que na lingina chité na yoki makamboze belé so moni que matière zebelé ngande na zabo na za mukonzi ya matière. Merci beaucoup na président Wadini Mulumba grand prêtre Wadeni Mulumba azana Kishasa alobi lelo ndekwa JC Mulumba ndekwa JC Mulumba Wadeni Mulumba alobi président Jules naza besoin tokutana nayo lelo naza ko sepela ko mela ba prémisse na ndenga liboma tala confinement ba bar sala raté. Merci beaucoup tozana confinement mais camion ya bralima ele kakazoti kama masangezo sila siko bazote la masanga ngo wapi. Merci beaucoup. Place Fatia Zale à Seki fort yango tolobi boy. Mes chers amis, mes chers frères, na pesi mbote mingi na Seguin à BCBG. Seguin mignon. Merci beaucoup. Ya benga ngai tokutanaka. Merci beaucoup. Oh ataka caméra yango ya benga ka. Te wana papa chéri alinganga mingi président Jules. Imaginez à lobby à président Jules. Te merci beaucoup. Na pesi mbote na papa Dona na Lubumbashi papa Jacques. Maman Élisée moi bana na Paris. Maman Marie-Claire Chango moi si kitoko. Pascaline na Norvège moi si kitoko. Florim Boyi na Allemagne. Eric Apongo na États-Unis d'Amérique. Sans oublier le grand prêtre Everi, le grand mécano, moi na limité. Everi, le grand mécano, yé à lobby, président Jules, il faut zo mutuka oya tambula kanango. Oye zana mu pepe na kati fezo fula. Na azana mwasi na ye, kombo na ye, mama edi kitoko. Azala libanaise yepe alobite totinda mutu kana na mai soki mutu geye kabunda ako dedonele ngai ko Augustin Kabuya azali ako dedonele ngai te kolobana na matondo te na bato azebele. Merci beaucoup na depa na Mabolison le grand prêtre Mulobeli ya Fati Roger Luma ya Roger Luma. Merci beaucoup na mami, merci beaucoup na Kabongo Kabosh na Lubumbashi, docteur Serge na États-Unis, papa Kim, Christelle Kuserviko na Wartelo, plus papa naye Mobali naye Elvis Bole. Sans oublier papa Jean de Dieu na Canada, Jean Sobito, le grand joueur Lox Bogart ya Canada. Merci beaucoup na maman Charlotte Ndenga, mère boss na maman Mingi Natasha. Maman Natasha, merci beaucoup, merci beaucoup. Matonzi mingi président Gilles. Mais avant na silisa na zaka na nzembo moko na yembaka, batu balingaka ngo na poto. Yango nde na battre ba shole, na battre ba yokason, na zana siksa ko saka na te na battre bango po mikoloyo, bino moko bozo mona ba cameraman plus de 20. Sunga ngaye yawe sunga ngaye. Sunga ngaye rabi sunga ngaye ngamoko nako kite yawe sunga ngaye unkwatishe rabi unkwatishe tena kumba nankayani Yesu unkwatishe umvuluka mudike ngajani papa wani ungambulishe umvuluka mudike ngajani rabi wani ungambulishe awa deja bazofongola ba dollar babandi kotinda. Amen.
Balanzé Congolais Télévision, merci. Bozaki est belé pour la biso partout dans le monde entier. Tu as moi la président Gilles, n'a pas de cela qui c'est pas question d'actualité à moi au Congo. Si tu as comme une souka. Merci mingi bonne partout dans le monde entier. Merci na qui bon ma caméra Guy Botombela. Merci na mon vieux Roger Luma Molobe Monene président Félix Bambote nayo. C'est les Tunga de Lausanne, papa Jean comparé na bo sanité AD Capella la paix. J'en suis bon mon papa social aux États-Unis. Ngala nous sommes en bazongité tokutani na mikozali